likambo nini ekwei na Maastricht. Coucou, na opesa rapport pour na lobby na minuit nazwaki appel ya ndeko na biso Marlens aza na Maastricht. Donc mwasi abwakelaki en fait aswana ye na mwasi ndeka na libala nyonso koswana ezala kwa. Donc mwasi abengelaki ye police ayaki atunaki kutelo kwa Hollande ezala mboka ya basi. Donc mbala moko police abimisaki ye libanda. Dans les lots ndeko Marlens dans la butu wana nasalaki vidéo. En tout cas merci mingi na mutu nyonso oyo asalaki intervention surtout na yo ndeko papi na Maastricht. Okendaki na vélo na yo vraiment na 2h du matin okendaki kozwa ndeko Marlens okenda otika ye na hôtel. Donc nzambe azongisela vraiment ebele. Merci biso ya Congolais tolingana na biso ata tozali biso banini mo me tolingana na biso. Merci mingi. Mais sikoyo il s'avère que mwasi akoselaki ndeko Marlens makambo akoseli eki ateka ba drogue akoseli etaba makambo ebele. Et pourtant ndeko Marlens alongola mwasi na kabe ya Kamwanga. Donc nga nayebi kabe ya Kamwanga eza na Mbujimayi donc mboka ya chichi kwa. Donc ce mobile alongoli yo kuna en tout cas eza mobile alingi yo mingi. Dommage ndeko mwasi abosanaki nyonso wana. Ndeko Marlens aza infirmier. Donc asala ane abundana na e ndeka biso to bundana na vie pour azwa mbongo. Mais moi ça qui okosele ba makambo ebele dans lundi ndeko Marlens okende pa ya juge pour bakende ko vérifier au juste ce qui azali ateka ba drogue et tout ça. Donc, mais c'est pour vous dire que lobby en tout cas na buto alala qui n'est bien, alala qui na hôtel, ndeko papia qui na otika ekuna pour ngala za musika na za côté Amsterdam, na mboka mo pemeni Amsterdam. Donc moyena que ne Maastricht na buto ane ezala kité. Mais tous qui quand même à disposition to sunga ndeko alala na hôtel. Donc tout va bien. To continuer à couper Sabino suite mais bandeko basi en tout cas s'il vous plaît. Tous aba africain, tous aba bantu. Ata problème ezan ndengeni. Ezala te mutamemi na poto obengana na ndaku na yemoko yemutafuta kapenda kuana. Oza pe na zemi vraiment ndeko mwasi. Donc nyonso futama ana c'est nzamba limbisa yo mais c'est ça quoi na baika na pe Sabino rapport. Na makambo ondeko Marlens ekomelaki ye. Donc vous allez bien, ba bisou belé. Merci pour l'intervention na bino et na mutu nyonso kwa oyo ayaki na implice na vie ya ndeko ya Marlens. Merci. Mpote ba papa ba mama bandeko. Mpote ba rando na ba randonnette. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Alors ndeko mobali likambo ezali awa eloko okoki kosala ya liboso banda nanu ko continuer kokende musala na yo pe luka ndaku ya sika. Komona yango gravité, komona yango pe petete. Luka ndaku ya sika. Libala ekufa te, luka ndaku liboso ya sika. Pamba te babengani yo na ndaku pe bakoseli yo makambu. Alors ezali makambu moko grave. Soki babengani yo na ndaku ezali normal. Bien sûr, eza mabe meza normal. Bakoseli yo lisusu makambu, babengeli yo mbila, wana ezali grave. Alors, luka liboso ndaku. Ata olingi bozala na mwasi na yo, to pona n'importe quelle raison, olingi bozala, luka ndaku. Soki po olingi bozala te, luka kaka ndaku ozala deja na ndaku ya yomoko, na kombo na yomoko, pe continuer musala na yo ya infirmière. Wana eloko liboso okosala. Kotia teke na basi baza mabe to basi baza malamu. Kotia pe kateke soki na kena tikali
tokabwani na ye likambo boye mingi otya na mutu to oluka mwasi mosusu. Me eloko ya liboso ndeko mobali okoko sala na première position luka ndako continue mosala banda komesana na vie ya sika ya ndako oyo ya yo sepela na ndako oyo oza nango. Alors soki mwasi wana aye wasengo eskize yo mutu okoyeba soki okolimbisa ye olimbisi, soki bokozongana bozongani, soki mpe bokabwani bokabwani. Alors yo banda vi na yo na kalme nyonso. Kokipe teke obengisi na kasumbalesa, kokipe teke soki akomi boye asali yo boye, kokipe yango te parce ke okokangama kaka na problème wana. Yo sikoyo banda kosala oyo ya sika ya vi na yo. Soki nde ye aye, soki yo monike olingi bozonga na ye ozongani. Me soki pe bozongani kotika ndako oyo okozwa te. Kobosa na ndako oyo kozwa te. Zala toujours na ndako no wana ezala ya yo. Parce que deuxième fois ekozala bakobengano lisusu. Soki babengani yo te, c'est bien. Me bakoki pe kobengana yo. Me ndako wana ezala. Soko kocha mutu avandaka avanda. Soki yo moko pe obando vanda toujours kuna vanda. Me yeba likambo eleki kobosa na yango jamais parce que ekoki lisusu koya. Ata ekoya te kobosa na yango jamais. Kozala pe sir ya 100% teke bozongani bobiksami non. Parce que akoselaki yo makambo na police. Donc soko akoseli yo elakisi azana posa ozala bisika moko inane 2 ans libanda pene na yete. Donc ayebi tina pote ozala musika na ye. Alors lokola lingaki ozala musika na ye, soki bozongani te zala pe musika na ye, zwanda kuna yo bosana biloko osala soki perte soki nini. Ezali vie normale, ezali makambo yo ekokoya na mutu nyonso. Alors kokangama na rond-point te. Soki pe asengi yo ba pardon bele alobi bozongana. Ekokozala potang mususu soki mbila akangi yo te yango ndimi pozaka pene pene. Ekokozala pa moni ozwi ndako sika okomi na copine tozano kaka normal azolota ke basi mususu bakokola ndayo. Ou bien mutu azatang mususu aboti ou bien linga bota lokola zana mokumba aza siko na besoin na oya azana ba besoin ya makambo ebele. Alors yango fo yeba soki bozongani zwa yango neti ezalaki liboso te ekomi étape mosusu. Soki pe olingi osololi na ye malamu olobi tozongani mengai na yo toza deja ya kokabwana kaka. Soki tozongani tokomi na biso ndenge kaka bato bazalaka na bamboka mosusu. Mwasi avandaka kote mosusu, ye avandaka kote mosusu. Mutu na mutu aza na vi na ye, mutu na mutu aza na konti na banki, mutu na mutu aza na bakamarade na ye, aza pe na basekre na ye. Soki alobi na yo wane tikali lisusu libala te, oluki olobi soki tikali libala te, ye mutu akoyeba pamba te yo okokaki libala. Okokaki kozala na ye ndako moko, yo te mutu koseli ye makambo, yo pe te mutu bengeli ye bambila. Tangu pe boswanaka okoselaki makambo na bavoisin te, okoselaki makambo na mutu te. Me ye aswanisi yo, abengani yo na ndaku, pe abengeli yo bambila, babengi yo susu na juge, bazwi yango serie, seke alingi penza atia yo musika. Donc alingi abebisa kaka vi na ote, malingi atia yo musika. Alors ozo riske, soki pe bozongi ndaku moko, akoki koboma yo ata na poison. Yango wana soki olingi ozonga na ye po na raison moko bana baza mike to mwana azobotama olingi mwana kola bien. En tout cas zala kaka na ndako mosusu nyonso akoloba ata siliki ye mutu alingi bozonga parce que ye mutu alingi abe ye mutu abenganaki yo. Kobosana te yo na ye yo mutu okenda kolingela kasumbalesa, yo mutu omemaki kasumbalesa Kisasa, yo mutu ozwi Kisasa oyene na poto. Elingi koloba boy, vi o bozala ngo ya couple, yo mutu desida bozala. Alors, soki sikoyo bokabwani,
soki sikoyo abengeli yo mbila babengani yo na ndako ya yo moko elakisi ye mutu azwi décision. Donc azosala sikoyo makambo selo mutu na ye selo mutu na yo te. Donc soki sikoyo bokutani na nzela bopesani mbote ye andimi bozongana elingi koloba ye kaka mutu azondima bozongana. Ata yo mutu osekisi ye, ata yo mutu olobi le poni osalaki nga bongo ya lobi pardon chéri zonga nasalaki yango na ibelo ketindeki nga te eza zemi me yeba ye kaka mutu azodeside. Ata kutu yo mutu obenge na telefone olobi limbisa ngai vraiment naza mobali no kaka tobosana oyo eleki soka ndimi ozonga elakisi kaka ye kaka mutu azodeside. Donc en bref yo sikoyo oza susu na pouvoir te. Donc maboko pouvoir eza na ye. Po tango abenganaki yo nakokoselo makambo na mbila akalikilaki yango apremeditaki yango abongisaki yango mikolo ebele. Alors soki pe andimi pardon na yo to ye aye kobanda kosengo pardon ndenge moko apremedite yango abongisi yango alors aveni na bino ndeko kendeke musala na ndenge bando zonga na ndenge bando lia ye mutu azo desidango. Donc soko lobi na chéri to bima na kende to kende tambula soki bokei kokanisa te akepo maloba yo lobi akei parce que ye mutu alingi ezala bongo. Donc nyonso ya bando loba na oyo yo bando loba ye mutu akomi ko décider mais sans que yo yeba yango wana lobi lokola asali loko grave deko na kosote ezali ya kobebela yo ebebeli yo sikoyo soko lingi ebebeli yo etikala nango vide ekoma okoma libre omema vino selo yo. En tout cas zwa ndaku na yo vandaka soki oza penza na posa okabwane te pona bana baza mike alors traité ye lokola makango. Ata ye abanomona aza mwasi na yo ata akomona libala ezongi ndenge ezalaka me yo na motema na yo sala neti ozwi makangu moko aza na bana na ye azalaki pe na zemi azobota meme bana yango baza ya yo linga ozwa ibongo na kati ya mutu na yo po mukola kobengano deuxième fois oyebi deja ke ozalaka na makangu yango sakosela mobali ya liboso makambo abenganaki pe na ndako bien sûr eza yo mutu abenganaki na ndako yo mutu akoselaki makambo mais sala neti odivize yo na deux parties oyo yo kozonga na ye oza mususu oza teke oyo bozalaki liboso amemaki ye kasumba lesa poto mozali siko yo kaka me ya mibale ya makangu ata ya yebi yango te yo zwakango bongo memi soki kutu omoni ye na fopa aza na makangu kotia yango kate sala kutu neti oyebi te aza na makangu ata ya lobi na yo ke sheri ndenge tozalaka do boye ndenge tozonga mokolo koyoka ngai aza na makangu yebanga na makangu te yo koloba ne pourquoi koyebisa ngai bongo banda tozala oyebisa nga bongo te na yebi ke okozwa no makangu te likambo nini eza wana tika nga na kalikile makambo mosala na nga betaka ngo kara parce que oza na makangu lokola aza makangu no akokozala ne mpe na bamakangu mosusu ata 10. Pourquoi pas ndenge azobengano na ndako mwana oyo mpe aza na libumu ne akokozala ntango mosusu mwana no te yango alingi okende mosika mpo ntango akobota mwana wana ozwa ye charge te mwana wana azala na papa na ye oyo atie mokumba. Pourquoi pas ekokozala bongo mpo mwasi mpe soko aza na mokumba abengano akoselo makambo eza grave kobengano akokobengano ndenge na lobi eza grave te ekokozala zemi ekokozala modele boswani ekokozala abangi oboma ye ekokozala makambo ebele yo moto aza na faute lokola aza na zemi alingi azala lese yango abengani yo me akoselo makambo na mbila akosi mpenza sérieusement mbila akomi yango atindi na juge babengisi yo mpe lisusu wana eza grave soki akoseli yo makambo mbila aignore yango eza nango gravité ekokozala bilobela mais soki mbila akomi yango na papier yeba mbila abebisaka papier na ye pamba te ekutaka mbongo plus de 300 euros. Alors ntango abebisi papier na temps ya kotinda pa ya juge à part mbongo ba papier na salaire bambila na par heure na ntango yokende pa juge ezali ezwi mbongo na compte à l'état
soki ebebisi mbongo na compte ya leta elakisi makambo mwasi no alobi bazwi yango serie ateki yo kitoko yango kende pesa explication na mbila soki okopesa explication na mbila mpo mpe bakuti yo na preuve te me makambo oyo alobi ezali deja na mwa bendisi ya kitoko yango mbila apesi na juge bautilize yango. Donc yo moto kokutane eza nde juge ou bien procureur yango wana mwasi na yo ateki yo kitoko mpo alingi te ozala yango ndeko ndenge oza wana na bakamaradi na ye boyeba azwa ndako mosusu abanda vi mosusu abosana kasumbalesa toka subalesa toka nenalesa wana eza na ntina te akipe sikoyo vi ya matrice kwa bota mwasi na bota mwana mosusu aluka pe mwasi mosusu oyoyo bakoki kozala na ye na mikolo koya me ndenge akabwani boye aluka mwasi te ata basi bazoyela ye aluka te kosangisa nzoto na pekisi te akoki ne kobanda kosangisa nzoto kaka na mukolo oyo ndenge alingi surtout lokola asalaka na hôpital aza infirmier problème eza te kuna kutu ba infirmière na ba docteur balela yango na hôpital boccasion ezalaka nango mpona kosukula kosangisa nzoto na ndeko mwasi na kati ya mosala alors wana problème eza te akokosangisa ndenge alingi me mpona kozwa copine na mwasi mosusu sérieusement azela après une année 2 ans simande a décidé soki akozwa mwasi to akovanda ye moko me azwa ndaku na ye abongisi ndaku akontinue musala na ye azane ye moko en tout cas problème ya grave ekozala te azala pe na kanda na ndeko mwasi te bon nayebi situation ndenge ekozala te nayebi te makambo boni oyo akodécouvrir akosela to oyo ayeba banda kala kosela ye me kanda tout de toutes les façons azala nango kaka te soki bamando solola basolola soki bakosolola te basolola te me ase protéger nde vi na ye atika ndeko mwasi pe na vi na ye kobengisa motu na kasumbalesa to wapi yango te ezali problème eza nde oyo ekweyeleli yo ndeko mobali nalobi lisusu ndeko mobali situation na yo ezali ebebeli yo ndeko mobali nasukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.